ye utamokile kelama esalima mibuhe bele olelo ye banite. Bote mingi na bino bandeko balandi ya Vong Télévision, etando ya bola musiba injo na pongi, etando ya bonsomi, etando ya bwana pe maele ya baindo. Matondo mingi na bino baibopesa kabiso tango pengonga ya kolandaka émission na bino mokolo mwalelo. Na nzela ya Vong Télévision oyo ekoyaka na tina ya kopesa kabino manaka na biso baindo na kati ya calendrier africain oyo ezali bongo bokoko na biso baindo. Totombeli bino penza botondi pe bongo boyei bolamu na kati ya émission na bino mokolo mwalelo. Toyebi ete kati na émission iye toyaka nde koyekola yango tosengi na bino tosimba babuku tozona bikomeli mpona koyeba tozali mokolo nini lelo na kati ya manaka na biso. Desengi tosimba ete mokolo mwalelo kati na manaka na biso tozali bongo mokolo mwankenge zomi na minei. Na sanza na biso kaka ya mwambe kaka na bopemi na biso ya minei oyo tosilaki kokota uta lobi moleki mobu monkama na tuku misatu na mibale pe na leko na biso ya misatu ezali bongo eleko ya kintombo. Eleko ya kintombo oyo toli komona bamvula ezali penza konoko tango nyonso pe ya makasi yango toli kosenga na bino boluka lolenge nini bokomilengela na bisika bozali pona kokebela lisusu makama eko kokomela biso te na bisika oyo tosili bongo kovanda wana kati na manaka na biso baindo. Soki tokobalisaka yango na manaka bapaya kati na manaka bapaya mokolo mwalelo tozali bongo mercredi le 21 avril 2021. Ya solo tokobalisaka yango na manaka bapaya pamba te bososoli ya malonga ekokaka bongo kozala na lolenge manaka na biso ezaleli pe lolenge manaka bapaya ezaleli lokola tozali na ino na kati ya transition kosalela pe bongo calendrier ya bapaya nde tina toyoka lisusu kotalisaka bino manaka ya bapaya. Kasi osengaka tosimba ezali penza mingi manaka na biso po ete na nzela esongi ya ndila toye na tina kozongisa lisusu boyindo na esika na yango. Ndesengi tosimba ete na kati ya manaka ya baindo na calendrier africain tozalaka bongo na mikolo minei na kati ya poso. Mokolo ya yambo ezalaka mokolo ya konto, mokolo ya mibale ezalaka mokolo ya nkenge, mokolo ya misato ezalaka mokolo ya ntsona pe mokolo ya minei ezalaka mokolo ya nkani. Ezali bongo na mikolo minei na kati ya poso moko, mikolo tuku mibale na mwambe na kati ya sanza moko pe mikolo kama misato na tuku motoba na minei na kati ya mobu mobimba. Wana konda bongo ba mikolo tolaka pe lisusu bongo na babopemi oyo ezali bongo semaine de na kati ya sanza moko toli bongo na bopemi sambo pe lisusu na kati ya mobu mobimba tolaka bongo na bopemi tuku libwa na moko pe basanza zomi na misato na kati ya mobu pe bileko mitano. Talatina toyaka tina kotalisaka bino manaka na biso na kati ya calendrier africain malembe tosengaka na bino bopesaka tango pengonga na bino pe liso na bino liboso ya etando. Vong Télévision na nzela émission iye pona tina koyeba lisusu penza manaka na bozindo bwa yango. Soki mituna mikozala bo benga biso na ba numéro ezali affiché na se etando esika bokozwa bandimbola penza ya malamu kolandela bongo manaka na biso na kati ya calendrier africain. Toyebi ete totsukaka biso na bino wana tesi na kopesaka bino manaka mokolo tokotombelaka pe lisusu bongo ba mbotama elamu na bandeko na biso ba botami bongo mokolo mwalelo. Kasi po bozwa commentaire ya ndeko mopepe na mbotama na bino esengi bokomela biso avant 48 heures na Vong Télévision po ete manaka na bino ekoka pena kozwa esika ya malonga. Soki bokoyelaka biso brisque to les jours jindenge ba ilo poto baloba ekozala nkokoso po na bino bozwa commentaire ya ndeko mopepe. Matono mingi ya solo ya mbona biso kokabwana na bino tokozonga lisusu epai ya nkumungala kuna na eteni bongo ya Regina tina ya kotala nini balengeli biso lokola video du jour. Tosengi na bino bo illustrele biso extrait ya Mateya ya mfumu ne songia nzila. Moni po mutu na mutu akozala na lolenge na ya ndimelo. Kasi susi monene ezali toyeba 1921 nde. Po 1921 mfumu Kimbangu yende babetaka film. Mwana ya tata kuyela na nengwa Lwezi oba bokola na nengwa Kinzembo. Yenda beta mafimbu. Ye wana nzoto wana ya wana ombundela lobelike ce n'était pas un homme ordinaire. Omoni biso soki to reprochaka église kimbangiste eloko to reprochaka bango ezali mibale. Manque ya reconnaissance ya 1921 que ba reconnaître que mfumu Kimbangu oya nyokwama mwana ya tata
kuyela na nengwa lwezi ye wana nyoko matocha ye nesika neto la kisa pa ba yindo to la kisa tina ya pasi na ye mission na ye de loko tozo reprocher na bande ko na mission ya mibale ezali bandima ke papa Diangenda na papa Kisolokele bamemaka bango epai ya ba jésuite na boma batangisi bango catholicisme ezalaki boloko bazalaki sous haute surveillance ya ba jésuite wana ba inculquer bango mentalité moko oyo ekozalaki mokolo bakotindika bango na terrain babundisa véritable sango ya tata na bango. Eza simple parce que bana wana na logique bakokende kosambela pa ba catholique te po tata na bango akoka kokotsa bango na catholique te. Ce qui tata na bango azali rénovateur ya religion bana ne bakozala ngambo ni bakozala pa na imoko to bosomona même ko kabona ya église kimbangisto na yebisaki bino dernier mais eza spirituel division. Mais oui, et ça spirituel. Mais est-ce que vous monitez que en 1921 yango tous évolution ya message en Fumukimbangu na bana na mais bakabola ka bango papa Dialungana atikalaka na Mamwilu na Nkamba papa Diangenda na papa Kisolokele bango nde bakendeki na colonie scolaire na boma bongo lelo bana ya bana ya papa Dialungana bango na siko bake kovanda na Nkamba bana ya papa Kisolokele na papa Diangenda bango na balongwe basana mokoto bongo siko oh mais pourquoi matono mingi bandeko balandi ya Vomu télévision tosili kolanda maye oyo basili kotalisa biso na mokolo mwa lelo na kati ya émission mokolo mwa lelo turubaka toyaka na tina ya kopesa kabino tango nyonso pe lisusu mateya na rubrique ya video du jour tika tolandaka bongo ba video na bokebi po ete nyonso tokotiaka ezali na tina kaka ya kobakisela bino boyebi pe ya kopesa bino mateya botikalaka branché na chaîne na bino Vomu télévision pona nzana yango ezali kolakisa biso maye ya motuya penza soki bosepelaki kokomela biso liboso na bino bozongisa matondo epai ya tata kwaku maisha ya kalau basungaki biso na sima ya kitalatala elongo na tata ntimba sibuvundi ponini te na bandeko banso bazalaki elongo na biso tobosani te kopesa mbote epai ya tata ntsumbu maimona bango basungaki biso na eteni oyo kimia ya Mfumukimbangu kimia ya tata mokeli ekoba kozala okati ya mabota na bino tokutani na mikolo mizali koya nkenge lamu na mabota na bino. Utamokile kelama, usalima mibu hebele, olelo ye banite.